mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai to kutani za ndenge to mesana kokuta na biso na bino na lobaka na bino likambo eza ya contrat to signa to lobake muto a trahir moninga te yango to kokutana na ngonga oyo Congo mboka na biso ezali na état oyo ezaleli. Pour les uns l'état va continuer à sombrer. Pour les autres, c'est le début, le commencement des bonnes choses. Bamasolo ezandengo wana bandeko nanga. Lelo naebisaki bino ke tosalaki mwaso na Lubumbashi. Tokendaki kotika mwana mboka Jean-Claude Muyambo. Pona nini tokendaki kotika ye? Moko ya baeto bundela etumba. Tango bakangamaki. Tango abimi ezaka kana bato ba reconnaître ka bato ezaka na ba mususu pe ba ingrat même ba mandango etozui ezana mususu a reconnaître que c'est grâce à ce peuple là wana nde mokonzi grâce ya soutien à bande konanga nde tolongi ezana ba mususu pe ba non c'est moi-même. Voilà pourquoi on a cessé de dire merci na bande konanga tout ezala ba bazana kati ezala bao bazali banda bao basutena kibiso ezala na mabondeli ezala na mbongo ezala na elamba ezala na eloko nyos pendant ces combats au biso to bundina d'institution. Je dois vous dire encore une fois de plus merci, je ne cesserai jamais. Yango Jean-Claude Muyambo abenga kinga avinde ko Eliezer ko kende ko tikanga toko faire vivre bino ce qui s'est passé toko makina biso bien. Ba gaz lacrymogène à modèle loi. Ko boto la batu biloko. Ko buka mituka. Batu ba matisi vitre ba yeba buki. Ba boto li ba téléphone ba mbongo. Y compris mon caméraman qui m'a accompagné. Zolo le trésor. A perdre le téléphone au Azalakina. Caméra na ya sauvé yango parce que akufa kinango na tolo. Na bengi général Kyungu. O azola nangata on a kolo. Mon général, ce n'est pas la police que le Congo a besoin. Les lois à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, les choses doivent changer. Et ça va changer. Avec le concours de tout le monde. Na minute o lelo, Martin Fayulu a bengisaki matinée politique devant les sièges à EMLC. Tokotia la bino ba moi image constat oyo tokomi wa pesa le libino. En tout cas papa toyebite soki toza wapi. Parti siège ya parti eza ambassade. Oyo ke bakoki jamais koya kotia la police est sécurisée pour que ba empêcher bato bakota. Nulle part au monde. Je ne sais pas, souveraineté, oyo ba mende na banani baganga kana télévision, ezalaka pona Kabila et non pona batu mususu. Yango toza ko alerter opinion tant nationale qu'internationale. Que ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays, en tout cas vraiment trop, c'est trop, on en a marre. Mais à côté de la bino, ce qu'a été l'arrivée de Muyambo Kiasa. Toye moko alobi ke yenda komi président ya AR. Kuna pe to kineti bazo wele langona Jean Bertrand Ewang. Nena ko sala ndenge nini. Mais contrairement à Batu Misusu, Muyambo Kiasa en tant que coordonnateur ya AR alobi azo soutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que ça va créer des tensions
ou ça sera comment? Wane talingate. Mais là qu'on a koloba avant qu'il y ait la bino élément ya muyambo. Ezamoko. Nazo mona bandeko bako benganga. J'ai changé avec Ndeko, nako bomba kombo na ete otetelake mafumbe. Ndeko nanga na benyinga lobi Ndeko Eliezer. Bonne chance bisika bokei. Biso to tikali na opposition na Fayulu to kosala opposition radicale. Na tunie mutuna moko. Ndeko nanga. Vous vous opposez à quoi? Parce qu'on ne s'oppose pas pour s'opposer. Ne place batu balingi tolo bakate yango. On ne s'oppose pas pour s'opposer. On s'oppose na eloko moko. Parce que awa Félix a uti kokota. A salini ni pour que bo s'opposer na ye. Alobi nanga keza victoire ya Fayulu ayibi yango to ko s'opposer. Na lobi so kika ndenge to vanda kibo. Ndenge to yoka ka vie na biso honorer ngwana. Aloba ke 5e colonne yango anezoya. Aye papa abeti masasi. Azu pouvoir. Tolingaki du coup to bana ko s'opposer na ye ou bien tolinga to sala ndeni. Parce que ils ont pas moyen constitutionnel. Mais au salemi na élection, il y a eu des contestations. Fayulu alobi a commis liboso. Au alobi Félix Ekuto azakika na 18%. Oh nani Ramazani na 18%. Donc batie Félix na Ramazani ndenge moko. Na lobi ce sont des histoires des intox. Il y a des médias étrangers ou en photo lo bango. Parce que ceux qui ont joué kaka UDPS mutu mususu ajouté voité. UDPS mobimba na Congo. Et kobimisa pourcentage wana siko bazoko sa banani. Allez, parce que za munde la lobby biso to beti maboko. Mais bino tangu na yaka na poto. Bino nde bakolo poto ti. Bolo baka nangani. Ndeko Eliezer mundela mutu azo créer bitumba na mboka na biso bato baza mabe. Lelo bakomi malamu parce que ba pesi banquette. Et quand il y a eu, parce que c'est le peuple qui revendique sa victoire. Toi bien on a 2011. Toi bien on a 2006. Donc batouana ya 62% ba bouger te ba tikali kaka ba vandi na bango. Quelque part là, il faut tout réfléchir ça. Je pensais que la diaspora devrait jouer un rôle important. Celui de réconcilier Fayulu na Félix. Base à l'ensemble. Tango bokotika la bolobi tozotika na opposition tondi meli binote. Wana zolo bazokotela nazokotela mututen parce que les calculs les plus simples. Aujourd'hui kaka UDPS yango moko même batu mike obiso to mona ki pendant la campagne. Na lobite que Félix aleki Fayulu na ba voix. Wana nde bozo zelanga. Mais je réfléchis, vous n'allez pas quand même interdire de réfléchir. Aujourd'hui kaka UDPS yango moko. Écoutez les manachadari. Boni. Wana ozota insabisoni. Ba balobi OK totikali na opposition. Oui. Ba tusiko ya PPRD ba mécontent ya PPRD ba ko se rallier na bino comme ça bo sali une bonne opposition. On devrait. Ça c'est ma demande que je n'ai cessé ya kolo. On devrait convaincre Fayulu. Bazalana Félix. Ba bazalaki na majorité ba comme na opposition. Okolo bana ngama kamba parlement. Oyebi batu combien ba plateforme nazo sale le bino calcul simple. Oye comme mabomo na ndenge nini la majorité va revenir à Félix. À part ba bazozo contact na mikolo. Tous ces gens qui cherchent te ngai plateforme na nganga na kende kuna te bazo kende pas Félix. À part bango le là va nommer premier ministre. Allez ba kaboli ba ministère parce que Kamere il faut se retrouver. FCC parce que bazana batwebele il faut se retrouver. Félix na UDPS il faut se retrouver na balien na ye. Bazui ministère bakaboli. Admettons 50 membres ya gouvernement. Oyo bakopesa na FCC ko kabola bango. Et les mêmes comptants bakoya et pas Félix. Parce que ceux qui balobi moi, il faut qu'on soit deux ministères na baza combien? Quand on a plus de 300 regroupements politiques. Ceux qui ont si bango, tous à 30 ministères. Bako kabola ondeni. Ata 30. Bako kabola ondeni.
et qu'au Panzabango, la majorité reviendra à Félix. Ça, c'est les calculs simples. Biloko Bozota, Nyonso Bazui, Nyonso Bazui. Ok, Nyonso Bazui. On devrait se concentrer dans Moukewa na Totika Linango, Tomoni Fayoulou, Tomoni Félix, Tosali quelque chose. Au lieu, il y a 15 jours, Fayoulou se retrouve dans la mécontent, il y a peu peur de Bossali dans la position. Est-ce qu'on comprend au moins? On devrait les transformer en opposants. On ne fait pas de l'opposition une carrière. Et puis, nous avons battu. Parce que le Belangoneti, et le Komoko ya Esengo. On devrait se compléter. Bande Konanga. Moutou Akoyoka. Moussou Akoyoka te, c'est de votre choix. Mais moi, le ciel m'entend, la terre m'écoute. Chaque fois que j'ai dit. Je devrais être coupable si je ne parlais pas. Yango Zomona Biloko Batu. Quand les gens commencent à se rabattre dans la considération tribale, c'est plus dangereux. Dans le Bakinabino, combien de personnes? Bakoufi na Yumbi. Nine Salemia, Pona Betni. Plus de 900 personnes. Tout le monde qui t'a mon ancien, mi bam sous pe ba bimiwan. Biso ba Congo, biso ba Congo. Qui est là? Na tuna kabatu bima bayang. Est-ce qu'il vérifie pour avoir la situation réelle ou serrée? Ne mon ancien. Ba récupérateur comme ça. On n'a pas besoin de ça. Tout ça n'a pas ça dans le côté. Yango pela ko kebisaka ba ndeko misusu. Surtout ya baluba. Et comme maman moko azoteka makala azwi pano achewana famille présidentielle. Et moi je dis, ngana lobaki na ndeko nanga otetela ke mafumbe oyo azola nanga place azali. Je lui ai dit, il fallait qu'il t'observe total à Félix. Ce qui a sali oyo tozala ki kozela te, to banda ko bundisa ye. Et j'en ferai partie, je ferai partie de ces gens-là. Na la kaka Félix awat. Na lobiso ki ondimi primature na kolat na kovana ko sala émission na kilote. Et Félix nous a écouté, quelle que soit la rumeur. Les lois comme chef de l'État, t'es ba raison zobimakak. Mais toi c'est là ceux qui a sali auto la qui peuple te comme ça to bande tumba. Ba banda ki tumba kaka boite. Qu'est-ce que vous combattez à ce moment? Bolinga bobete la Kagame maboko parce que le cour constitutionnel c'est là wananga patron na zoya. Si la cour respectait ça, le Congo ne serait plus un État. Heureusement que la cour. Les lois yango yo bandi ko kwet. France 24. Est-ce que bazolo balisu ndenge bazaki ko lobalobi? TV5 bazaki vous devez comprendre bande konanga. Bato yango ba bima misa ki ba sondage wana. Ba changer langage te. Ba chef de l'État ba komi ko kumisa. Ko féliciter Félix. On doit être fier quelque part là d'avoir emporté sur le peuple qui a gagné tel que Félix et Mokwalo. Mukolo ya publication lobby dimanche. Tango va publier. Moi ambiance mouké dans le Bumbashi. Tozaki n'a tenté à contourner toute la vie, mais Tozaki n'a venu Mobutu, croisement Kassavou. Quelque part là, Tozo qui n'est pas Mouyambo. Voilà, nous avons rencontré Bandeko, Yaba Moto, Bako Sepela. Il y a eu quand même moins ambiance dans le Bumbashi pour la victoire de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais nous allons insister, pas de triomphalisme. Au Bougalenga Mbouetou. Non. Et même Félix lui-même ne veut pas, même Tshisekedi et Mokwazalaki, ce qui est là, Chiluba n'a pas répondre. Il faut voir ça la part de choses. Il ne faut pas, allez, vous avez condamné, ok, partout cas, Swahili. Bakongo, Baloba, Swahili, Namboko. Il ne faut pas boluka kolobisa batumisusu, Baloba Chiluba. Tatouane, comme que, non, comme on a eu ce qui mbumba, il faut kochachi, chimbumba. Ce qui ntimba, oui, chinchimba. Donc, comme le gola est là comme sous. On est contre ça. Et je suis sûr que Batobele va causer là-dessus. Ceux qui pensent que Félix a versé dans le tribalisme. Ce n'est pas un camp, ce n'est pas cash contre la Mouka. C'est une lecture erronée, ça. C'est le Congo qui a gagné. Botika Gozo Makambu ya Rossi, Bozo Tchana Katiwana, le peuple gagne toujours. Quel peuple qui va gagner? Botika Makambu là. Makambo ya Kekabila Kende. Nde Koufeli ba Rossi. Naba Thérèse Kapangala. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Oh, Yoken total nenga ko sala ceux qui doivent constater que donc changement exacté ezaka kabila mtu azongi na ndenge msusu ne to banda combat on
On ne commence pas les combats comme ça, bande konanga. Mbote na bande ko tout. Bakolanda attentivement autokoloba. Bao bakoluka. Ceux qui ndengeni. Basa. Vous êtes libre. Nalobaki na bande ko tout. Oh bazoka possibilité à kozonga te. Mais tu as besoin de rentrer. Ne komoko sans rival. Je pense Hero ya Shakiti. Abenyinga est-ce que nakoya kuna nere ko kanganga te nalobi isko aner ozomona teke likolo quand même il y a un Félix. C'est quel aner qui va arrêter les gens maintenant? Aner ni. Voilà. Nalinga kitome ka ko réfléchir. Biso na bino. Pues ali kama contrat. Même ngai na parlement oyo bino botininga. Bino na zolo bapona nini bande konanga ya diaspora ebele bazwa ki payroll na katia. Ko benga bande kona bango ko sunga biso na mwa muke. Voilà. Bino diaspora bisika botininga. Soki na sali mabe botali singa. Soki na yokeli bino te bobundi singa. Ezande ngwana. Ata biso parmi ndenge tozalaki ba journaliste, tozalaki ko yokana ma. Na ba politicien oyo tozalaki na bango na combat. Soki okwei to ko beta yo minduki. Mais en ce moment, je demande à tout le monde, Basanga. Tala Lubumbashi ndenge komi, mai. Certainement, gouvernorat Batongi Kitoko. Coup de chapeau. Gouvernorat moko bien. Très bien. Mais babalaba la mai na Lubumbashi kondimate. Mituka zol binda donc. Mituka. Bota la image. Yango bakole la Moïse Katumbi Chapo. Moïse bazozwela ye argument moko atonga gouvernorat te biso totoni gouvernorat. Mais tout le monde ne viendra pas habiter là-bas. Les défis nous attendent. Yango ana koloba kana mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ce n'est pas le moment de la fête. Moto akoti ko fêter eza Kabila moto azobima. Atali oyo asala ki soki eza malamu pona ye asali fête. Mais yotango ozokota, ce n'est pas la fête, c'est le boulot qui commence. Voilà pourquoi biso batambu. Bomona ki kanenge tozawa. Merci na bino nyo surtout. Il fallait qu'il te faire vivre bino moi Lubumbashi. Moi nini. Na ce qui a été likambu ya meeting ya Fayou. Matinée politique na. Merci botika la brancher tout mon ami.